te balandi nyonso ya R2CK News o ezali magazine bino mesana kolanda quelle boule tozana pona kopesa bino basango na lokota ya lingala ya mboka na biso ezali présenté pa ya bino ndeko Abigail Kiakumba tozawana na centre commercial na avenue du commerce pona kobia basango ya mboka na bino. Sikoyo tengo koki oyo bolandaka basango na bino na lokota ya lingala. Zela ya kiazikolo eza ya kobeba. Commentaire pa ya Dorcia. Magazine Kelbu toko beta maboko na oya malamu ya mabepe toko continue koloba poete misala malamu esale manakati ya mboka na biso ezoma kibiso awa na territoire ya Mbanza Ngungu na village kia zikolo bisika wapi tomonaki eta ya nzela wana eza vraiment malamu te bobo sanate nzela wana esungaka bandeko na biso ya Kinshasa esungaka pe bandeko na biso ya Mbanza Ngungu pe ya bamboka ya nzinga poete nzela wana ebimisaka imoko ya malamu kasi kotala eta ya nzela wana eza vraiment kitoko te ndenge ka bozomona bilili ba mabulu na kati ya nzela tala mai ndenge etondi na kati ya nzela moto ya pamba pona komema mutu esengaka mutu 4000 francs eza vraiment kitoko te yango biso tokosenga pai na bino batata député ya territoire ya Mbanza Ngungu ba vota bino pamba te boyoka kolela ya batu oyo bosalela bango nzela ya malamu en tout cas soki bosaleli bango nzela ya kitoko mbala sima soki boye ko vote bino na esengo mingi na mitema na bango poete bobongiseli bango nzela kasi soki bobongiseli bango nzela oyo te mbala sima soki boye na te ya bavote ko vote bino soki mokete yango biso na magazine Kelbu tolobaka toujours ya malamu tokobeta maboko ya mabe toko continue koloba poete misala malamu esalema na kati ya mboka na biso Louis kaka kuna na mboka ya kiazikolo bazangi wenze. Commentaire pa ya Noeli. Magazine Kelbu tozawana pona kopesa bino basango ya mboka na biso ezwamaki biso kuna na village kiazikolo bipai oyo wapi bazana problème na likambo etali wenze o bozomona etondisami na mvindu makasi to pe salite botala matiti oyo ezana ngona bilanga te kasi ezana kata wenze oyo bandeko na biso pe bautaka bamboka nzinga bayaka kosala wenze na bango awa me kasi wenze ngo pe ezata malunga te matiti etondi bastampa na bango kutu bategelaka koloba te kaka ndenge bozomona matiti wana biloko pe ya kolia ezoteka makaka wana ndenge ka bozomona na bilili wenze oyo esi ebeba nango deja kala kasi mutu akobongisa ngo azalaka te yango tosengi na bakonza mboka na biso batalela biso likambu oyo likambu etali wenze kuna na village kiazikolo na territoire ya Mbanza Ngungu soki bobongiseli bango ekosala bango bien makasi pamba te bango bakotondisama na nsai. Magazine Kelbu tibula meso tomatala catholique bauti ko purifier village Mbui mokolo ya lobi dimanche. Commentaire pa ya Valérie Michel. Magazine Kelbu na système tozo tele la tozo jimele zalaka toujours wana pa munoko na biso bakanga te biso ba journaliste musa biso ko loba surtout biso na magazine Kelbu to loba kaka ndenge bozo bono image awa tozali bongo na village ya Mbeu eza bongo musika te juste sozo ke ni bakote ba songa mani bakote kuna ba yebi yango ba yebi kote ba lumbi esika wa peleka na ndenge participer idéologie bande kona biso ya catholique bazalaki na mo bange na messe o esangisa ki bandeko nyonso ya catholique ba village bayaki kokuta na Mbiu esika wapi messe ya munene ezalaki célébrer pa ya le révérend père Blaise Makese oyo bosomona oyo bakiselaka ye prêtre le plus jeune ya diocèse ya Matadi po azosala musala ndenge sengeli eleka ndenge participer idéologie messe ya catholique bandaki na partie ya 9h30 ebandaki wana ne bosomona babandi kosambela pona kotonda tata nzambi botondi po kala mingi te baningi ba célébrer kinzi ya Pâques et puis kinzi ya yenga mandalala boyebi bongo na Saint Église catholique ndenge lekana ndenge participer idéologie ezalaki toko ndenge bosomona père Blaise Makese azalaki ye moko te azalaki accompagné pa bandeko na biso ya groupe K
Mukasa Papini azalaki wana et puis Mulumba Media tikalaki te na pointe ya As Freddy Pendeko Jordan azalaki wana mais ezalaki na ndenge participer idéologie mboka bandeko nyonso ba répondaki mais ya motu ya oyo na mboka wana kokamwa nzoka na mboka wana makambo ya mabeza kosalema kuna balingi kolia batu kofina ba jeune kotafuna batu kokuma batu olalika na buto kaka na kingo malamoko okufi okei wele bake kokunda yo. Et ils ont salé presque chaque semaine na mboka wana on a 3 personnes bazo kufa ba 4 bato ba 5 bato bazo kufa na semaine et ils ont ça bien à terme kete bosto même non kele et les rena nga participer idéologie donc ya mboka lobaki a senge pa ya père l'habité photo olympique mboka to peto la mboka po mboka na biso bato bazo kufa trop makambo izo bongate yango père Blaise abeleli kombo ya nzambe 3 bassins au boso mona bacheli biso liboso asambeleli yango lokola mai santu asambeli yango mai oyo bongani bongo mai santu nde sika wapi babandi kokota ndaku par ndaku na mboka mobimba ndaka liboso bato bandaki yango yo o boso mona dimanche ndaka liboso to kota ki Père Blaise akoti na kata ndaka bandi ko boka mai santu esalaki na ndenge participer idéologie ndenge boso mona dimanche soki wana to bandi ko kende mboka tout ko boka mai Choral pena pointe atiri na simate asali ko yemba ninga bozo mona wana tuka bimangu le jeune prêtre na kombo ya Blaise Makese asali ki ba efre na yo esika wa pitata nzambe asali ko yokaye elanga ninga participer idéologie to kota kinda ko paranda ku ninga balobaka toujours na république kati du Congo opposition esanga kate bande ko biso lamuka asanga kita zaki na pointe tangu to komi na porte sanda kwa mama oyo aboyi bongo sango abenir ndaku na ye alobi sanga ko kota te. Bon, on a discussion avec les gars qui ont participé à l'idéologie. Merci maman. Ateko maman oya boye ki bongo sango akota na ndaku na ye ndenge bolandi moko maman ngo pa lobby aboyine sango akota to ebite na réseau pona nini sango alembaki te abana toujours continuer akei na bandako muso azali ko bwaka mai mboka oyo zana makambo mabe ya bosoto baminonkele zo salema awa fo apetola yango to bandi ko pusana toujours opposition sanga te to komisu quelque part papa oyo bozali komona aboyi biso to kota susu pona ko boka mai na ndaku na ye alobi ke awa te to yebite pona nini bolanda susu ndenge elegelaki. Moi j'ai une na mboka boso komona na mboka mbiu makama mabeso ko selema botala kutu oya komi na porte na boya mfutuma bonga mfutuma ngone ba komeli ngo fomona na ebité au français otonini Père Blaise Makese asalaki musana na ninge sengeli duki ya mboka asangi malobate ye pa lobaki na micro ya quel bol André ouais na zadik du village ya mboka oyo mbiu ouais bon en tout cas biso vraiment tout ça na posa sangwaya pour passer les kimi pour kufa izolanda na par semaine bana mibale misato bazokufa bamikolo mpe bazokufa alo esprit mabe ekoti makasi tozosala tozisia malombe eza te apres esprit mabe ya koswana chaque jour bazokomona tozobengisa sango comme ça kobendire mboka oyo totala susu yango mpe na bi tobengisa bon en tout cas tosepeli mingi mpo bamboka ebele bazotanga exemple biso mpe tozala boye ntango tozuka sango aye boye vraiment changement ekota tosepeli mingi tofélicite ndenge sango andimi tosala biso mosala tosepeli mingi en tout cas topesi nyonso mpa nzambe ntango duki alobaki sur colère wana bashe na mboka pe basangaki makambo koloba te boyoka bashe na mboka pe bango pe balobaki nzana yaki na mboka makindoki eleki mingi na mboka tokomobanga kuti kovanda tokolala tokomolala na zamba indoki eleki mingi na mboka oyo tokomobanga kuti biso bamipaya malamu tozonga na biso na bamboka bosala mosala mpo emonana pena bazika bandoki yango toza awa na babi kasi bayebani ozomona te bandako wana seki ndoki eza kuna yango ozomona te foyeba
deja ke mutu soka boyango ye bakaseke likambo eza kuna na pale wana nga moko kwanza na zawa na mbuku mingi mpona komona eko tomone kala esali vemesengo otolonga na pasi po mboko ipe eza na pasi makasi makambo ebele ya mabe ingeli na mboko yango tomoni tokokangolama mpona likambo mpona na ngolo ya nkolo na nzela na ye communication oyo esalemi na ndenge ya participe idéologie mpo mese kuna elekaki kitoko en tout cas sango apetoli mboka na ndenge esengeli ndenge batikali wana sango alobi oyo akomeka soki opumbwa lititi ya nguba apumbwe akokweya mpo basakanaka na bahomme de dieu te oyo ndenge bomoni ne participe idéologie ye moko sango asalaki wana na ndenge apointe ndenge participe idéologie. Père Blaise Makese les jeunes missionnaires à congrégation ya rédemptoriste ye azalaki wana na pointe asali musali na village Mbeu batutu babangaki na ndenge esengeli. Père Blaise Makese tobeteli yo maboko ozali bongo homme de dieu tika bongo nzamba pambola yo ndenge na suka toganga toujours ke yo na magazine Quelle Boule ndenge biso tolobaka to continuera toujours composer l'information si na place de formation singeli to poser donc tozalaki depuis lobby na village au Boyebi na village Mbeu moi même personne Valérie Michel nazalaki depuis lobby depuis samedi donc tozalaki samedi na ba 15h to komaki na kamé bozomona elongo na basango nyonso la bandeko tout oyo donc c'est équipe à Quelle Boule donc les gars n'ont participé idéologie et puis bolandi ndenge Père Blaise a outi ko la cérémonie na village Mumba ndenge balobaka na vie photo banzambe nzamba azali kolani nsote koloboye banzambe la village oyo ya tant de morts to kufa tout ça on ben Père Blaise aya ko olympique donc to bato bon hotel mbongo aya ko lempa mboka ne balobaka et les gens n'ont participé idéologie na magazine Quelle Boule hotel ba image de Kelly et nazali vraiment ngam en personne à moni yango merci à toute la grande équipe technique merci on se passe aussi depuis village Mbeu Valérie Michel pour la compte de RTCK merci on est ensemble tout comme nene uti ko kwesa banzeto na quartier premier commentaire pas ya Michel. Magazine Quelle Boule na idéologie ya kopesa bino basango oyo esepesaka bino oyo esalaka bino mwasa ebisika na subula na yango mpe botalaka yango na yango ezomaki biso awa na Congo Central na ville de Bango kuna na quartier premier na route nationale numéro 1 na koto ya Maison Verte bino moko ndenge mozali komona kaka na bilili botala ndenge banzete oyo esili kokanga nzela banzete oyo ezali banzete oyo utaka kuna na forêt équatoriale ekedaka ti na mikili ya poto mpo na bafabrication ya biloko oyo toetizaka me ya kokamwa ndenge kaka bozali mona banzetango esili kokweya ekangi vraiment nzela mituka pona eleka ekomi na badifficulté moko makasi mutuka po eleka moko kutu ifo azela nanu moko aleki po wana aleka ezosala pasi mingi po ekreye mama na embouteillage esika wana mituka kutu misusu ekozelana panda 15 minutes ezokokaka koleka te na yango baye bavandi penepene ya place wana balobaki na micro ya magazine Quelle Boule toza na quartier premier référence Maison Verte bon gape na mona gango étonnement tangu na bimi na prince boye na ikukuta banzite ko mais tangu na se renseigner ba ibisanga ke za remorque esalaki mo décadence ko isi banzite câble katanaki en tout cas za mama na dégâts parce que so tali dépassement bazo sala ba camion surtout ba remorque donc soki l'état sali tout aya bolongola banzite oyo en tout cas ba mort ko sala kaka lolenge boyoki moko na bango asili koloba yango tokosenga na bino kaka bakonzi bosala loloki avant accident esama esika oyo boyata na bagri botombola banzete oyo po ete elongwa etika kosala bambouteillage oyo ezali kokanga nzela na biso magazine Quelle Boule ici c'est mieux. Na village Lukula bauti ko bimisa ebembe ya ndeko ya BDK commentaire pas ya Valérie Michel. Magazine Quelle Boule na système atoso tele la toso jimele biso to lubara makambo esengeli boyebi yango très bien biso sukaka na impesi to kindara partout teni o boso komona eza teni ya basoda te boyebi très bien eza bandeko na biso ya BDK to pe bundu ya mayala bango bazo sala musala ba ndenge participer idéologie semaine passée oyo uti ko sila oyo bakutani na moi problème muke ndeko na bango moko to pe membre na bango na kati ya BDK ye abandeke bongo ko futela ndako moko boye subitement azali na mo ba nyongo moko ya retard mbala moko papa lupango ayi ko menoncer pesa mbongo e bandi ko benda bika e pesi papa lupango kanda papa lupango soka kaneseke chimbrique soki ba mona ki e mboa ngana yo to ebite azui calibre a beti ndeko na biso
ndeko na biso sur place akufaka te akufi mbala moko ba memie na morgue et ceux qui montent papa qui ne kobimisa yango en tout cas umelaki ndenge biso pe ndenge zalaki awa toujours ndenge participer idéologie ndeko na biso les blancs Congo oyo président ya notabilité na patu na territoire ya Lukula akepa ya son excellence monsieur le gouverneur Atuma Tubwana lobi monsieur le gouverneur ezosenga foto kunda ndeko na biso BDK oyo akufaki kuna na lemba na Lukula bakunda ye na ndenge participer idéologie gouverneur Atuma Tubwana kanga maboko ta azwi bongo 1,5 bakunda kunda ndeko na biso BDK oyo elanga na ndenge participer idéologie ngo bosomona malgré bata BDK bazina kanda bazoluka ko lupango wana bagumba ngumba ye kolo lupangu tout la musique azalaki lisuta ça qui m'a dit déjà pour ayebi que sort na aux ala makasi mais les gars très bien en tout cas des autres ala quitté les blancs Congo qui na terrain azalaki wana kuna na territoire ya Lukula a pesi camion na ye na ndenge participer idéologie ba kotisi bongo bembe ba keko kunda na ndenge participer idéologie to landa bongo président les blancs Congo yepe akangaki monokote alobaki na micro quel boule mais na Congo gouverneur de province Atuma Tubwana tala lemba nde bayolela mutandimi population bino bongo moni ndenge bandeko ya BDK batelemeli mpona ndeko ndimi esali malamu son excellence monsieur le gouverneur Atuma Tubwana Nkuluki bakiselaka ye béton pe mwana mundibu oyo akufa jamais na ndenge participer idéologie eleka na ndenge participer idéologie kuna ye apesaki bon 1,5 million po bakunda bandeko na biso ya BDK na ndenge sengeli bamakesa toza toujours wana tozotalela tozojimele na ndenge participer idéologie keyo tuka oyo euti matadi kozwa bakaro mpo na mizo ya kimbangiste esali accident. Commentaire pa ya Valérie Michel. Magazine quel bol na système atozo tela tozo jimele biso tozalaka wana toujours koloba makambo ndenge sengeli ndenge bozomona camion oyo ebeti tono eza traité mais eza camion na ndenge participer idéologie bandeko na biso ya kimangiste boyebi très bien oyo baso préparer bongo centenaire ya papa Simon Kimbangu oyo wapi depuis molimo kitela ye pa banda musala na ndenge participer idéologie toujours na système a mise kuna na kamba to tonga mise ndenge bozomona voiture oyo yango ewutaki matadi ezo ya kamba po ememaki ba karo babiloko belebele ya muke oyo wapi bakondo kotika na nkamba po ndenge le 6 avril bazo inaugurer musée ele ganenga participer idéologie camion oyo memaki ba karo ba vitre ba biloko mike po permettre bande na soki mangiste bakende ko installer na musée mais subitement ba komi na kenge soki pe frère sili soki pe nini ngana yo to yebite camion elundu muki ti muna prince wow esika wapi bandeko belé oyo basoki ba choc topé ba blessé et puis deux personnes basoki liwa sur place ne bozomona bandeko na biso ba surveillant bango wana o bakutuma na kati bango bango ni kama en tout cas bazomaki likama tolanda nenge bango moko ba lobby na micro ya quel bol ba communiquer ki na malikambo oyo itadela likambo ngasa mangitenge nini nawo pan technique prix de katana chauffeur abondani ko donc sa mutuka pour ameka mais simbité et mettre na quoi ezaki vers quelle heure à peu près 1h30 bon siko ba kanini ya mabe mona ni sika oyo kama be za peut-être na les victimes les décès des décès plus 6 décès légers eza ya paroisse nini bandimi na biso oyo bazwi kawana ndeko na biso ya pied gauche azali mwana kambanana ndeko na biso wana azali na équipage ya chauffeur afana na banzango mazaka na équipage ya moto convoyeur na moto bino ba chauffeur ezala o bokumba ba camion église to pe bino bokumba ba camion normal botalaka bo vérifier ba biloko na bino bien avant bolongwa po via mutu ezali sécurité ndeti bo bandeko fa ba ko fêter na bango le 6 avril mais deux personnes ba kei ba miso ba bukani esali bien te na micro ya quel boule en tout cas biso na magazine quel boule to continue toujours loba malgré centenaire ya papa Simon Kimbangu oyo wapi ezo sala bango le 6 avril mais biso to loba kaka na ndenge sengeli et puis na suka to ganga toujours oui dia na ville ya Kinshasa bipayo wapi ba criminel ba koti pe ba yibi na orphelinat kuna na commune ya Kimbantseke na avenue Matumweni. Commentaire pa ya JJ. En tout cas, esalemi na commune ya Kimbantseke na avenue Matumweni numéro 45 eza normal te eza juste te
kasi botuna nga nini ezali bongo orphelina oyo bozali komona na kombo ya ADMF enkadaka bongo bana bakufela bapapa na bamama nde basangisaka bango awa po na koyeba koliesa bango kozwa bango en charge. Lokola orphelina oyo bayambaki visite na Moi bayelaki bango biloko pona kosunga bana nzoka nde civique baya kulu na baya criminel babande kotala bakanisi ke orphelina bangindi na butu kaka boye désert betaka te beti bayo kaka na porte koko ba résister koko ba résister ba bandi ko beta masasi ba sauter mir ba koti na kata lupangu mbwa bandi ko ganga wu deba likolo mbwa tula musi ya zaza mbwa kimi ake ko bata manase ya mbetu mbwa lobi ngape na za mutu na batela bomo inanga ba koti ba bandi ko fuye na bana oyo mike bozali komona ba botoli 20,000 francs congolais oyo bana bainga balela na Moi basuki wana te batala kaka boye jeune fille moraza wana ye mtu asokipa na bana kombo na ye Mara bapora Mara batie na lipeka ndeti kaka bapora saka fufu babandi kobima na Mara bango bayebi eloko ni benga baindosa na Mara bakoma na porte Mara beleli nkolo Yesu nzamba Mara yoki batiki Mara mazwi dembata ya bien yoka communication bayo kokoti na ndani babuki porte babeti masasi bamemi telefone moko bazwi mama misère 20 000 bazwi pe mama asisa 20 000 donc bamemi 40 000 na batterie na stabilisateur baki na batterie na stabilisateur bamemi na 40 000 na telefone na mama basisa après wana banga kuti bamema Mara mais bakomi na porte batiki ye bazongisi ye après babuki souplesse wana kuna babuki place wana basote nde bakota pe bavoisin bake babomi garçon mo azalaki wana ndeko na ya mwasi babuki ye makolo esukaki wana te bakriminel oyo bakendaki koboma voisin babeti pe mutu moko lisasi na likolo kasi la police eyaki kaka wana basali constat bakei ti sikoyo rapport ya enquête ezali te yango totuni bacrime nyonso esalemaka na ville province ya Kinshasa pourquoi etikalaka sans suite surtout ezalaka nde bomo ya batu bakendaka yango pe bacriminel bazali kocontinue koexercer na ville province ya Kinshasa et normal te talaka baorphelin oyo baya kobotola bango 20,000 francs bakolia sikoyo nini boya mutema mabe baya criminel oyo ekei na Kinshasa tobeti tour na Fikine bota lolenge nini Fikine ekomi salite commentaire epa ya JJ na bakola na Kinshasa na bane 70 80 bayebi kri oyo le DJE biso tembe na foi Fikine kasi lelo kamera na biso ekoti na kata foire internationale ya Kinshasa kotala nini etikala kuna après avoir kozala pillé na 1992 botala bino moko awa ekomaka bongo esika eyambaka ba production ya musique na moment ya ba congé tope na ba vacances ya minene ba kermesse ya ndenge na ndenge salimaka awa kasi espace oyo bozali komona na Moi na butu batandaka bakiti esika batu bayaka bongo kovanda ko se détendre oyo bozali komona ezali bongo bureau ya DG ya Fikine asalelaka musala na ye awa botala ba pavillon ndenge ezali abandonné basundola yango bongo toilette tokomi ai pasi pe mawa toilette ya malonga ezalaka te kasi pona kokota yango ezalaka bongo na 200 francs congolais lokola awa tozali bongo na toilette ya basi oyo bozali komona bakomi VIP ezali toilette ya bakonzi kamera ekoti na kati bakaro salite na couloir masuba etondi esika kotia lokolo ezali te bongo tango tokomaki na Kiv pardon bolukela yango kombo Kiv etonda salite place ya kotia zolo ezali te
na mopanzi ekoma bakuzu ebongo bakuluna bashege batrouva refuge na bango awa soki bayibi yo ata na zandu to pe bayibi yo na échangeur ya limete yaka awa oko retrouver bashege wana na ndenge ya deuxième porte kuna kututika na yo bandako etongama kuna kasi bandako yango ya batol bafamille ekoma koboka makuna kokamwa kasi ndenge bozali komona boye administration mobimba efonctionnaka awa na Fikine bakotisaka pe mwa lomeya kasi ata salonga pamba basalaka te botala bino moko awa bazambe ekomi kobotama fulu nde fulu solo nde solo pasi pe mawa. En tout cas na République démocratique du Congo baparc d'attraction ezalaka te tourisme ekutu basalaka accent na yango te lokola Fikine oyo ezalaka esika échange commercial esalemaka kasi awa bosana eta na yango basundola depuis kaka 92 ti lelo combien d'années eleki na Congo bakonzi na ebite soki ba réfléchissera pe pona bana na biso Fikine ekoma boye bana baosaka na wapi. Or na 21e siècle oyo tozali na yango na ba pays développé basala ba mama na baje lokola ba mwambe kobanga te ndenge ezalaka na kala ya Congo tobenga ngo nini koloka to pe mutema mababa konzi ekei kosilisa magazine na biso ya lelo to bima libanda ya mboka bipayo wapi Parfait Kolela opposant monene akufi na COVID-19 puna na mboka ya Brazzaville. Commentaire pa ya Valérie Michel. Magazine Kelbol na système atosotel la tozo jimele tokolobaka kana ndenge singeli tosali bongo na mboka ya Congo Brazzaville boyebi bien bande ko na biso yo ngambo to partage bango rivière moko to sabongo des capitales le plus proche monde mobimba boyebi très bien mingi ko lobesate ndenge bosomona bande ko na biso ya Brazzavillois bango ba uté organiser mo bangen élection o esala ke président Denis Sassou Nguesso ye ayeba na koleka o uté koleka semaine passée les cas na ndenge parti pe idéologie oyo bosomona oyo ye asali bongo opposant munene na kombo ya Parfait Kolela. Parfait Kolela ya asali bongo rival ya président Denis Sassou Nguesso ye wana awuti ko bunda makasi autobenga eta tete seke de mango ya kuna po yepe awuti ko bunda makasi malheureusement ke nzamba awuti ko benga semaine oyo ndenge bosomona awuti ko sala bongo atteindre na COVID-19 vraiment na veille élection jour bazo publier ye awuti bongo ko tika biso na ndenge ya parti pe idéologie ndenge to kolana la message oyo ye alobi bongo to kende ko voter bongo candidat Espérance o asali bongo ye to landa ye moko afa kufa message ya suka ndenge ya peselaki. Mes chers compatriotes, je suis en difficulté, je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever. Allez-y voter pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne me serai pas battu pour rien. Taba mona ki bongo molimo nezo ki ne ko pembe masu bien te ne ba so ki be ba fait na France a ki ne ko za ba soin mais simbité coronavirus est lié mais à la veille de l'élection biso na magazine ke le buto lobara toujours to za wana na pointe pe na suka to gangaka yokani compatriotes, je suis en difficulté, je me bats contre la mort. Voilà, aussi sur le magazine Abisso ya mokolo ya lelo, tozalaki na avenue du commerce président na mboka ya Kimpese. Ceux qui bossent na magazine ya mokolo ya lelo ezali grâce ya ingénieur Sigal, tozalaki wana pe ilongo na Tantine Bélange ya Bayaya, ilongo na Michel na Moni Dorcia pe na régie finale na Moni Valérie Michel, ka bozali vraiment belé ya kolanda. Bambote belé na bino nyos bozalaka toujours branché na RTCK News, pe bozalaka toujours na pona kozela bolanda magazine na bino Quelle Boule.